Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tokos. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Lelo na memeli bino lukoyo. Memeli bino lukoyo. Yeah, lelo na memeli bino lukoyo. J'espère que lukoyo esepelisio esepelisa mutu moko. Oyo olanda video oyo donc na memeli bino look oyo donc soko sepeli na look kobosana te kosabone ko aimer vidéo et surtout ko partager vidéo oyo soko sepeli nango donc natiki bino wana bolanda video botala comment nasali look oyo. Merci. Yeah, pour na look na biso wana tosalela des palettes oyo moderne renaissance ya Anastasia na BH Cosmetics. Ok. yango nde tosalela mpona look na biso wana donc yeah, nasala deja lisu moko maintenant tosala lisu oyo ensemble elongo na bino, ok? Yeah, nako utiliser deux couleurs orange oyo et puis couleur oyo et on est nako utiliser et puis nako utiliser violet na couleur oyo on dit na kata misu na ok. Ok, tulanda video oyo tozala kwa orange nde bandela tia couleur nango eza loko orange wana nazobenda pour que esangana bien. Bon, maintenant nazosala couleur oyo nde yango nazosalela na pose na oyo eza peka BH Cosmetics. Et non, ça c'est la couleur couleur il y a violet, yeah, on dénonce ça là. Donc ça c'est bleu. Trop ébélé. Vous allez sûr que vous avez sangi ça bleu oignon c'est sangana très bien. D'accord. Au look maybe ma tokos quoi. Bleu oignon so bala très tokos. Non comme maintenant. Basi si ko benda sikoyo na wana osali maintenant natie concealer na nga boye beaucoup
pour que nakata nina natia vraiment ici. J'espère que vous mona voilà, ici c'est 4. On sale là des couleurs oyo et puis na oyo dans na coin lisu nanga na tia couleur eza lokwa mwa pembe wana nde na sala na coin lisu nanga na katikati tia oyo. Kwa misu na on a changé brosse, non c'est la brosse dans le coin là. La couleur aux alos quoi moi allez là yeah. Que vous moni comment non c'est pas facile nanga hors caméra non zonge la bine to continuer ma solo yeah et on est non ça là Laura merci mpona kofandisa bipai nyonso na te concealer nanga non lo la vecchia so on va ici et maintenant oh idée yeah maintenant tout to spray elongi na biso maintenant tosa contour na biso
Non, c'est la phare, non, c'est la couleur rouge. Yeah, namatama na biso. Namatama. Na, no se va. Ko island naman. Yeah. La brosse au coude, hein? Mélanger le oignon ensemble. L'oignon sur la salade. Mélanger. Après, on a, non, ça c'est la couleur oyo. Maintenant, ça met sous oyo. Yeah. Non, c'est la mascara. Maintenant, tu as ça rouge, ça, la rouge, il n'habite. Il y a Mélanie, numéro 83. Yango nde na kosalela na mbeba. Yango nde tosalela lelo na mbebo na biso. Merci beaucoup d'avoir tenu au Odia. Merci beaucoup d'avoir tenu au Odia.